Voilà. Tobani nzembu na nzembu misho o na nzembu kitoko ya nzembo wana za chinoise mtaembe yango a interpréter non mais sikoyo original nango eza wapi so beta susute comment est-ce que bani balexé batika culture nationale eza dominer ndengo wana ba chinois ba na Congo ba ozo mika ba ko teka mikate ba teka nyoso tout tina nzembu na biso ko interpréter nzembu za mabete mais il faut beaucoup plus de authenticité quoi voilà c'est un peu ça. L'histoire de Robert Alelo et puis si passe ndeko mwasi azali sikara bena détention na à côté de prison teme bakangie nanu azana détention tu vas vérifier kaka ndebo moni wana bateli biso poison na mafuta kolambela. Avant de commencer mesdames et messieurs et puis que na kamwe na auto na visiter mutu na prison na comme na prison bona kuti gouvernement angolais et yé kotala combien d'Angolais sont en prison? Quel niveau d'organisation? Dans tout le gouvernement angolais, Angolais combien sont en prison et puis il y a un motif nini. Voilà les exemples à suivre. Donc, dans le Afrique du Sud, le gouvernement angolais a mené le gouvernement vraiment. Liboso, angolais, angolais nion surtout une résidence temporaire, renouvelable. Si ko ba ko ba o nion surtout abwakangunda avant 2013, atangu d'espira ba ya ba ko pesa bango résidence permanente quand descendant na Canada na mandemo boy. Voilà, voilà ça exemple à suivre. Donc félicitations au gouvernement ya bangolais ndeko nion so na ngunda na ye au Bogangunda, depuis 2000, avant 2013, à expira, benga akuli au sungo bakolagisa yondenge ni bosala pour na ozo résidence temporaire tangunde leka akuli na papa tembu. Voilà, c'est un peu ça. Bonsoir chez vous mesdames et messieurs, bonjour, ça dépend à l'ère où vous allez nous suivre. Merci de la confiance que vous accordez à ces magazines. Radio Lokole Masolo, si votre chaîne préférée, Radio Lokole TV. Tikato pesa ma tondi pe longonia na sponsor officiel ya Radio Lokole TV, Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise, Wumela, Mikolo Yonde Mystique époque na yo quoi. Na bosanité King Maker, King Jenga Yonde Mankambu, Wumela Roi Salomon. Didier Jenga Bokulaka, Ekofo, autorité morale ba mongo nyoso tu yaya mbote lo sako. Balabala toujours. Ya maman meta mukendi oyebiga ndeza laka. Mbote na Tijan Lushombo. Ya maman Fran. Ndenge na otero bana bande de kuna lisoto robeta ndeko mwasi bakangi ye. Ata on a dans détention, ba sa enquête pa ba suite na ngweza nini, ndenge nini. Nana ataki poison na mafuta ya kolambela. L'histoire de nini ndeko mwasi moko asalaka na Yoville na Yoville ebi terrain pene ya biso ba congolais en Afrique du Sud na Johannesburg sa Yuville City Yuville City ne mankambo est-ce na kosi mon ami personnel commandant Congolo Anderson de Djobu commandant Congolo Anderson de Djobu mon ami personnel nani aleka Yoville te do yoso kuma Afrique du Sud awa oleka Yoville te c'est ko kabilengi te quoi Yoville City ndeko wana fana na Yoville asalaka na ONG moko boye que nous réservons les noms pour la crédibilité ya ONG wana na ONG basalaka à peu près 7 à 8 personnes ba lobby basa yé congolais moko na 2 ou 3 congolais mususu o etikali wa ba sud-africain. Alors Musani basala na ONG wana bandeko balambaka basala na cuisine quoi so balambi ba pesi ba yeka ba do ko lesa ba na homme de vieillard consomme bango musala ngeza ka ko lamb. Alors ndeko mwasi wana fana mobali na ye na ba na emisatu na ndako papa pa kenda ka musala bana ba kenda ka classe ya pa kenda ka musala. So qu'est-ce que se fait, qu'est-ce qui se passe dans musala? Chaque fois bakalingaka ba frite ba soso ba ngombe de mafuta o etika la kawana ndeko mwasi wana yazo ko mafuta wana moi akosa babe akosa peu cantine pena ajiango azonga na ndaku
alors bi azwaka mafuta wana po alambela yango pondu boyebi na mboko so basali mafuta mbala moko déjà batikaka na bango quoi bakipaka na bango yango te ndenge biso bakongolais ke non pondu bakalingi na pena mafuta oyo bakalingi na deya Thomson to musuni mo quelconque so na pondu ezalaka pena kitoko c'est bon yesu ko azwaka mafuta wana akendaka na wana ndako azwaka na yango normalement ce que ça fait que jour moko boye ezalaki lundi wana ye ayaki te pour des raisons tokoloba te ayaki mosala te sikotanga ye mardi amoni mafuta batieli yango déjà na cantine moko boye. Elle s'est dit oh bon peut-être ndenge bayebi ke bazwaka mafuta chaque fois balambeli batieli déjà na zwana ça va pour na mais était na kozwa yango avant na kende. Excusez-moi. Voilà. L'eau c'est la vie. Pour que tu sois yambo. Voilà. Et peut-être batieli ngai mafuta oyo ndenge bayebi ke ngam na zwango na kozwa yango pour mettre na chou comme ça na kozwa yango. Mardi basali musala mardi siko bakalinga gite basali balamba ki biloko mususu. Abi na comprendre était ezaki na courage pe na peti ya kozwa mafuta parce que ngamo na sala gite lendi wana mais mardi akuti mafuta bo ndenge nini. En principe fallait babua ka batike ngabo ndeni. Bon pour meati. Ode siko asa mafuta wana abosa ndi kozwa ngo mardi wana asaki na découragement. Wana ya zobete na ndeko apesi biso lisolo. Asaki na découragement. Abosa ni akena yi. Et là, il y a mercredi, si tu as un tongo, moi, je suis en train de mais je suis en train de faire vraiment. Ça va pour moi, mais courage, ça va. Le lobby, pendant que Lamba, il n'y a pas à charger, il y a Colamba pour me fondation, en fait. ONG wana mundele wana azana madenya una ya separa wa makasobika mndene manyawo mundelo na bengi ya bino abenga na komona bino zwa biloko ya banyawu opo pakali ba mwango pesa bango ba boîte quoi azia ngo ye wazo ngo atela ba mo ba nyawu balia mais a préféré akalingela bango nanu ajibiloko ba nyawu ngo wana des boîtes akati matunguru pena bien ache mafuta na moto okani ngo abikutu tangu chef na ngo mundela leki ya benge na komba abi yelo ko sakana ba boîte ngo oteli ba nia obalia osokani ngo atuka yo linga ba nyama mingi abi nga separa ba nyao na biso mingi pasana ba kombo abi na lambela bango ka lepi musala peza tela bana na bango aka ache mafuta wana ache matunguru kaka de ba ba ko na beef yeso na biske ba mboa paudo ya ba nyao asindisipe azui ateli banya osika waliaka yepa keina asongine sika baninga wasaki musala banya bandolia bazolia siko mkolo banya mukonzo mundele wana mukonzo bango kwa abeti tour na sima ata la sika banya onde bazolia te amon banya bakufi bilo ute basisa kata ko leble ko bakufi agangi siko taraka mindele na banya una bango alinga banya wala kufa agangi siko kombo ya ndeko mwasi wana kengani yaka ayebo abi ozani onini opesi banya unanga nini banya bakufi babi ona pesi bango loko te abi mais yom de pesi bango biloko abi oui na pesi bango biloko pesi yanga baboîte wana na kati na matungulu kaka ba onion na jima futa o eza wana o to kalinga bloko na kalingeli bango na pesi bango na selo bongo te eza ba de bosu na sala bango pa debele mundele ba moka bengi clinique ya ba nyama en tout cas mboko yo et puis ambulance pende yi ba ambulance yé mais ya ba nyama siko ba nyama ba docteur ba yé ba docteur ba koti ba tele ba denya o kao mundela tombo ki akosaka tete entre tata nga bengi ba nyama bengi pe police pa ko ya bomi nyama ba docteur ba animal ba yé ba tali ba sali constat ba prélever échantillon ba bi ni manda nango za oyo oselaki bango ya ba bloko ba mbwana o so yipuka ngango ba pesi ba mantanta
ba tester manzanza wana manzanza kitoko basi mo échantillon muke etika manzanza wana ezaki kitoko bilo ezaki bien basi onion omonde bakata ka onion bakata na onion siko ndambo etika ki ba tester onion do bitungulu wana très bien oh mafuta ngo za baki ba tester mafuta siko boye mafuta wana eza na poison et mafuta oyo eza na poison oh donc banya bakufi na mafuta oyo na poison ezalaki na mafuta allez mbila peye ekangi siko ndeko mwasi wa ndeko na biso congolais wa bakangiye bakena e parce que ndeko na lobino nga lendi nazalaki te lendi na kuti mafuta o awa donc nga na yebite nga na soki na kaka mafuta na kalingi normal soki batie poison na yebite babe chanter mbeza wana esa na poison sotango bayoki ndengo wana sikoyo mbila siko azongi akangi siko batu nyonso tu basalaki musala lendi na miti o bandeko wana bango so basala cache na prison on teme basala en détention basamba siko ndeko wana o claim que ye aza innocent azalaki te et puis mundana na yebi que oui parce que mundana pa linga ka mingi mais obomele banya on a yedo qu'il faut bosamba kaka abi oui azalaki te mais siko preuve osala nini heureusement ba caméra ezalaka wana partout bana ba caméra sikoyo police face ba caméra siko a checker mouvement salama ni ndenge ni mafuta ya kobaki na ndenge akota mafuta na point siko bataka wana pour ba siko solution mais ndeko wana asala no na détention ndeko apesi sur la vie papa fiso beta li solo kolo li solo asana na prison nanu enfin ça en détention quoi faut ba samba nanu bango nyoso mama ya bana misatu papa siko promesa ay ndeko papa fiso beta li solo to yeba nani ataki poison mafuta wana est-ce que eza ba sud africain basala rana bango ba be comment deko soka ye azoka mafuta to bebisa yango pa ke de okufa to saka bandeko congolais basala kana ye peut-être jalousie ndenge azoka mafuta bango balinga bango paso mafuta peut-être on ne sait pas tala niveau mutema mabe entre parenthèses to supposer que ndeko wana soki mafuta wana akendaki no ndako na ye e kalamba ki pondu tala comment sengé ko boma papa na bana no surtout inconsciemment quel niveau mutema mabe donc to ko cela to yeba nani nde ataki poisson mafuta wana mais to interpeller kaka bandeko bitu bandeko na misala est-ce que ça rappelle important bandeko bele bazaka ndengo na yo ke na musala olingaka ko zwa biloko ya musala ba pesi so basole bele ya marque wana ezala bandeko mususu bango ya sala aza femme de chambre face à sala na ba guest house yena guest house kuna soka kido chaque jour azwaka isu et même ko ya sika azonga na wana ndako ko yiba na musala esa mala muté bandeko ndeko moko sala pe cleaner ba cleaner ndeko wana somba su tishina ndako na yeti papier chini ka somba te kaka papier chini ka musala ya ko zoma 5 paquets akena na wana ndako ba malédiction sto mona na ndako ze batezo utaka ba papa wa mainonsa yo sala ka musala bafuta ka mbongo eloko ya musala okozwa yango ke na ndako na yo ndenge nini dernièrement to beta lisolo awa ndeko mwasi moko akutara muningani na ateka na shop moko na East Gate tutanga kuma shop moko na East Gate na shopping center moko ke konka na Afrique du Sud ndeko wana atiki tango asona muninga yaza biza zonga aso ide ba client kuna muninga na yako tala yawana ayibi elamba kenango tango ba sala inventer ba ke lamba moko bungaki ba checker caméra ba moni muninga na ndenga ozo lamba wana ti bakanga muninga na yawana be isaka babi eza complice no mbale comment est-ce que jour muninga na ye ayibi lamba eza bosala bongo chaque fois ba calculer nombre d'années au muninga sala wana ba kata imbo so ba longola e musala tala niveau de comme ça bandeko tala niveau de comme ça bandeko est-ce que c'est important bandeko à moins que senga par exemple yo aussi ko salaka oui bo salaka na compagnie oyo salaka ba biscuit senga bako pesa yo ke yo chaque fois salaka ba compagnie ba biscuit ozonga na ba biscuit na ndako opesa ka bana na yo ba liaka at ba mona ngate so yo ba sacrifice ni ba kolo compagnie ba salaka peut-être
nazala mninga mo Pakistan betelenga lisolo abi biso na shop na biso ninga liwana bateka ba bilamba ba tissu ebele abi ba travailler ba yiba biso fort mais bon ba kanta on debiso yiba raté ki ba yiba biso to yiba to tika ba so yibi nengo to tiki okei mais ta yo yibi lo na ndengo wana to récupérer chance na yo okomona bana yiba ndengo wana owanda koteka okosala nyoso tumi okobana ko progresser te na vie na yo chance na yo ezoyaka pa na biso na bien bon ezaka ndengo wana to penyami na bila émission oyo to yaka ko nuire bato te asa to tangi koma mutu to betika li solo se wana fala na yo ville o ayebi li solo ayebi to yaka ko fungola ka mémoire to lobaka esika ndeko kweyo koyate bande ko pesa ka li solo to beta ba histoire vrai awa pona ko sunga communauté na biso ya bato mangala ozala angolais ozala congolais à Brazzaville ozala congolais à Kinshasa tiba Cameroun on so ba lingala so pour ba lingala te betela de comme ba lingala to français pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans la communauté na biso tala ba grave tala ti makambu ya boy so que tu as une émission sur radio lokole masoloti chaîne radio lokole le radio lokole TVT tu non te ba boy nenga de la communauté. Seconde que moi si bakangiye ça fait déjà une semaine voilà de la banquette ba yeba nanda taki poison na mafuta wana et comme déjà rando si pendant que ba moni que les sud-africains de taki ndengo wana puna jalousie congolais wana a genre mafuta ke ndaka nango po ali ba so ngote ba ke na township no wango on suppose et comme déjà rando to ba découvrir ndengo wana so qui peut que ndeko congolais mo taki poison wana pona likuni ndeko azora zo raté pona nini oli otapo otela mninga poison ki kufana papa na bana osenga kayebo kabola te pona nini to accuser mutu te to sala ka banalise nous réfléchissons à haute voix tala niveau ya mutema be tama betelinga so na pesima ko mutu ko swa na kani simba la moko ba papa to fungola biso mama sala na restaurant chaque fois lamba raté soka zongi ayaka ba mona teka way bloc ba lamba déjà pesi oli asa somba ka restaurant to yiba ko yiba zwaka conséquence tala lelo do moko na moko hôtel biso papa hôtel biso bisika mo salaka mama hôtel biso bisika papa no salaka mobile no salaka ayaka na nini papa fotunaka mama wele loko ozi yango wapi papa wele loko ozi yango wapi e ndeko ni kuna musala fotunaka. Sinon, le pire peut arriver un jour. Tout ce qui est peine bino awa na radio lokole. Et ça va prendre l'Afrique du Sud partout en Europe, donc en France, en Belgique, en Suède, et pas Dikina TV, partout si vous êtes aux États-Unis, Papa Albert, na Canada, pas Maître John, na Kuala Lumpur, partout en Arabie Saoudite, même na Congo, en Afrique, partout en Arabie Saoudite, tout penyami. Na profiter l'occasion parce que ba pondu de comment avec ngai avec solo abi papa fish please blobela kulutu moko za kana yo ville pe kaka yo ville ne mankambu kulutu aso akena ndako batu ye fo alia kaka pa batu si tout ce jour ba la mi pondu na ndaka batu so akei alie bo ça les outeka way akele su ndam na ndako ba bayo déjà kulutu ba bayo ba bito beta li solo to bisa yo otika oui ça arrive okuta na bato bazolia na Afrique c'est passé awa collège na ngolo ko mokote ils ont moyenne 0 so peut-être occasion oulier que okenda ko benga kingandie leo na kolia pa na yo olambi nini yo na ma deux ninga ma deblo OK olia lobi ba oyo kuna surtout mfumbwa mfumbo na pondu yeso aye para mfumbo na pondu faut la été kawe pa kina ndako vie ba bitika soko tikite prochainement to tanga komona yo to so yaka après ko nuire batu awala radio le collecte mais pour la ko sunga communauté tout la mala moi valeur rwanezala ba restaurant ba congolais ba le bilo que les cher makasi. Comment se fait-il que yo Congolais, Ozote ka Thompson moko mbimba,
na ma pondu muke na ma boula fufu otie 80 rand. Muso allé lelo lobe okimat. Les gens commencent ont préféré ce que lien pas ba Nigérian parce que Nigérian sont le fufu pena to lo soda musuni pena ngombe bakamuno surtout to tomso et belé 35 rand 40 rand au lait au tondi. Mais ba doit réclamer un restaurant congolais bazolia ba otondate. Pourquoi prestige? Ba notre dans un restaurant to me kanan ko refuser loko wana. Bande on a bino basana besoin ko support bino mais bon quand otala pena. Ba pesta comme un restaurant mais autant comme un restaurant to peine bino kaka. Pour awa la radio loko to solara ba communauté to sunga la rabiso na biso. Ce qui m'a bezali to bongisi to baskande kwa kwei poyo okoyate. Voilà, c'était un peu ça pour aller l'autre qui te mettre le solo ya ndeko. Oyo bataki poisson na mafuta. Poya mesna ko so mafuta. Chaque fois si ko kalinga na ONG na musana bango so mafuta na asonga na ndaku alamba kana ngo pondu. Et lundi mo kayakate. Tanga ye mardi, a ju peut-être mercredi alambeli mafuta wana biloko ba nya ba kufi kolo compagnie abengi ba soda na ba policier ba ye investigateur ba docteur ba sali ke batali poison yaki na kata mafuta wana. Alors ba kangi bango nyonso tout. Ba na détention jusqu'au ba osamba. Ti ba koyeba na ndataki poison wana. Et soki les ayi keno poison wana to mafuta wana mama kina no ndako lambela biloko na ndako. Ni papa kufina bana. Benga ko ka sangono intel na yofiri wana kufina na mama ba wonse ba kufina ndako na poison. Benga lo bani. Oba linguiste na mboka oyo faute ya nani? Mama yemo a côté si esprit de mort na ndako. To sala attention. To yiba la misala te se lo salaka. Senga ba ko pesa yo. Et ça peut l'importance te. To lesa kabana te be sika na musala o so yibi so o ba biscuit na musala to nini so sala ka kuna ozo ngana na ndako. Et ça malamu te. Voilà. Tout ça qui me pousse le loro merci na Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, qui nous a aidé à la réalisation. Merci aussi à Chris Laris Pelende qui est à la caméra, à Winnie Laris Pelende qui nous a aidé du côté des sons. Merci de à chaque fois ndeko na posa to beta li solo na yeto li solo ya ndeko na yeto li solo quelconque na li solo ko pesa pour na édifier ba mangala pour na ko dresser ba communauté na biso pour na ko ter ba communauté na biso benga biso ton numéro na biso rédaction plus 27 67 64 320 85 benga biso pesa li solo na yo to ko beta yango pour na esunga bandeko mususu esika ndeko moka kwei yo okoyate. Merci de m'avoir s'abonner déjà, pour continuer à partager. Ceux qui ont s'abonné à nous, qui ont un côté s'abonner, subscribe, et puis si vous s'abonner, finir cloche de notification pour attaquer le numéro de ce que vous postez au jour de ceux qui vont s'abonner est belé et que vous allez pour la motivation à biso to compter toujours que ça la musala oyo ya ko motiver et communauté na biso na ma solo réel ozo le kapona. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Locolé. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locolé Masolo ou soit Life Motivation. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.